bandeko, tozali awa bongo na kati ya ministère ya New Concept Evangelical Assemblée awa na Londres. Totindeli bino mbote likolo na nzambe azali likolo na banzambe nyonso kombo na ye Yesu Kristo. Bolingo pe kimia na mabota. Lelo bongo tozali na message oyo tozali kotinda concernant fête ya bapapa. Moto nyonso oyo azali papa esengeli ayeba yango lelo ezali nde mokolo na biso bapapa. Na yango ngai nazali na conseil moko nazali kopesa étant que un papa na bana nyonso oyo ya biso. Soki totangi na mokanda na Nzambe na Bible elobeli biso boye na Proverbe chapitre 4 botanga yango nyonso bokomona makambo na koloba lelo. Mais nazwi place moko na Proverbe chapitre 4, 7 et le voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert de l'intelligence. Dans Proverbe chapitre 13, 22, et le clair. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Dans Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il n'en détournera pas. Ngai awa, nabotamaki bongo na ville ya Inongo, na lac Maindombe. Pe toyaki kofanda na Nyoki, mboka mabaya. Mpe natangaki kelasi na Nyoki na kutu na collège Molende. Pe nakendeki pe lisusu na internat na Konkia nazwaki nde une très bonne éducation. Merci pour na ba parents na ndenge bapesaki ngai ba opportunité wana. Ba créeraki nga ba opportunité wana. Mais nazalaki na mentor te na bomo inangai. Pe na orientation ya vite. Na vivre mingi na moi confusion. Pe nani azalaki oyo ya ngai papa biologique. Point d'interrogation. Pe bambula ebele eleki. Nayaki kofanda na Europe. Pe nazalaki elenge. Pe sans orientation ya malamu. Vie na ngai ezalaki mingi bambiance sur bambiance. Nazalaki na plan ya vite. Nazalaki pe na moto babengi mentor to moniteur oyo akolakisa ngai nzela ndenge nini bomwana te ndenge na koya kokoma moto nini na kokaki koya kosala. Mais na 1992 nakomaki un chrétien awa na Europe pe na Londres. De nouveau maloba oyo tokozwa yango na kati na kelasi te. Mais ezali bongo maloba ya vie spirituelle pe praticalité na yango na monde physique nde yango ezali somo mingi ya kolobela bana na Nzambe. Mais pe ngai na yambaki Yesu Kristo na kati na motema na ngai mobimba. Na renonsaki na nyonso oyo ezalaki kotungisa pe kokanga bomoi na ngai. Mais na août 2002 nayaki koyoka papa Maurice Serilo pe tango azalaki koloba nazalaki bongo touché na koyeba lolenge ya bomoi oyo elekaki na bomoto na ye. Ayebaki papa na ye te, papa azalaki mwana moke aye kokufa papa Serilo. Papa na ye akufi na âge ya moke. Pe a mama na ye ayaki kokufa. Donc toloba a vivre lokola un orphelin. Mais makambo ayaki koloba etouchaki bomoi na ngai alobaki boye. Nzambe azali na plan monene.
Pe mission na yo to bite nini oyaki kosala na mokili oyo. Pe kokumisaka ye Nzambe wana mikolo nyonso. Pe yende moto asalaki biso nyonso na bomoi oyo po tozala na vi oyo tozali. Yango wana nazwaki ye lokola papa na ngai spirituel. Pe molimo mosantu akomaki nde maître enseignant ya bomoi na ngai. Pe nakomaki ndenge nazala te nakomi te ndenge nazali lelo oyo. Bana nyonso na biso nazali kopambola bino nyonso. Bana nyonso oyo bazali abandonné na bapapa na bino topamboli bino mingi. Grâce surnaturelle ya Nzambe ezala likolo na bomoi na bino. Pe faveur surnaturelle de Dieu vivant ezala pe likolo na bino. Pe mawa na Nzambe surnaturel ebatela bomoi na bino. Pe bonté ya Nzambe wana ezala reposer mikolo nyonso likolo na bomoi na bino. Pe ezala na likolo na bino na kombo na Yesu Kristo. Na ministère ya molimo mosantu. Na makomi na Nzambe ekoma nde mosuni likolo na bomoi na bino. Toyebaka ko ndenge nini tokoki ko se positionner malamu na vie oyo. Mpe Nzambe a restauré bana na biso nyonso ya bakongole bokende liboso. Mpe bozalaka boyebaka boye. Bozalaka bino moko te. Tango so botami na mokili awa ozali lisusu yo moko te. Ba ange ya Nzambe bazali kobatela bino pe destin ya bomoi na bino. Bolingo na Nzambe ezwa esika monene na mitema na bino. Yango nde lelo message oyo nazalaki na yango po ete soki topamboli bana na biso te boyoki expérience ya bomoi na ngai. Ngai bapambolaka bomoi na ngai te. Soki nayebaki Yesu Kristo te nazali ndenge nazali lelo te. Nauti na lokola moto oyo atambolaki likolo na mai me nazindaki te. Pe natambolaki likolo ya moto nazikaki te. Nde eye kokomisa nga lelo ndenge nazali boye. Papa Eugène mosale na Nzambe papa na bana pe père d'une famille esengeli topondelaka mingi mpona bana na biso mpona orientation bakende liboso po ete bana soki balobi parent un vrai parent oyo apesaka alakisaka mwana na ye nzela. Ngai nazali kolakisa bana na biso banzela nakolakisa oyo yanga libota nzela ndenge mpe nakolakisa bino mpe nzela po ete Yesu Kristo azala mwinda ya bomoi na bino po ete toyeba nini yango biso toyaki na mokili. Toyaki awa kosala nini. Toyaki te kaka na mokili oyo po tokende na likolo te. Yesu Kristo alobeli biso boye ti na prière na ye alobaki ete tika ete royaume na yo ya likolo ekitela biso na bomoi oyo. Yango message na ngai ezali kolobela biso ete bana na biso esengeli boyeba nini yango bobiangamaki po bosala na mokili oyo. Soki boyebi nini